bonsoir à tous les abonnés des QRDC, bienvenue dans votre émission Bikolo Yambo Cannabis. Bikolo Yambo Cannabis, les émissions Nabino et sa cabine opportunité, il y a que découvrir tribu et pourquoi pas coutume, il y a chaque tribu. Les lots de porter sur Nabiso sur des Konabiso Manianga. Voilà, tu y as mis le papa Kitoko, akomeka kobete la biso d'abord les solo, il y a Bamanyanga, Babala na kandenge nini, Baviva kandenge nini, Bakutum na bango ezalaka nini, nyonso wana vraiment bokozango na kati émission na bino Bikolo Yambo Cannabis. J'en profite de cette occasion pour dire un grand merci à toutes les personnes qui sont connectées, câblées en ce moment sur EcoRDC, votre chaîne, et merci également à toi Esteban Boni qui est derrière la caméra, et merci également à toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Comme je le disais, je suis accompagnée de papa Kitoko qui est mon invité du jour. Donc on est un peu échanger naïe, donc on est un peu comment est-ce que vivaka je vous signale que nous sommes là malgré que madame la pluie azoti kabisoté comprenez que tout ça vraiment presque mouillé, donc vous là est dérangé. Je crois que même voir Brouillot qui a un peu cassé, donc tobete limbu là toujours pour nous servir bino pour n'aller toyokana na bino il y a toujours wana pour nous servir bino. Voilà pourquoi le lot awa na commune il y a nji le kokutana na papa Kitoko oyo akomeka kobeta solo ya Manianga naza déjà na plateau nanga. Bonjour papa Kitoko. Bonjour ma fille. Bonne santé. Ça va, je vais bien. Ok. Papa Kitoko, que rappeler na ba téléspectateurs et pourquoi pas na ba abonné na biso ceux qui aux allés moto ya colonie. Bon, nalingaki d'abord na remercier bino ndenge boye awa et na confiance bo pesi biso. Quoi dire? Naza Manianga. Ba Manianga toza Manianga ya Luozi na Manianga ya Kasi. Manianga ya Kasi touta na Luozi. Bongo pona moi sécheresse eyaka tokomi koluka bipai tokoki kozwila survie nde toyaka kodécouvrir mboka Kasi na rive mosusu ya Luozi. E Kasi eza nini? Kasi wana ekoki ezokokisa 100 ans nango bientôt depuis basala mission Kasi. Et j'aimerais vous dire que toko fêter anniversaire centenaire ya mission Kasi, et j'aimerais déjà vous inviter à cette opportunité soki bokokoka kozala na biso elongo. De ce fait, mission collectivité Kasi, autrement dit Tsala Ombo de collectivité na biso. Tous attachés na commune à Songololo et tous na Cataracte. Bongo, Kasi, selon l'histoire, les alaka moko volcanique na kala. Les a contré moko ya moke, mais alaka volcanique na kala. Et larve wana oyetikala, bien que volcan ici là, parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas, larve oyetikala, il y a une fertilité, il y a Kasi, et ça ma Kasi. Biloko ebotaka mingi, mais ce qui nous dérange, ce sont les routes. Pour na kolongwa kempese tiko koma na Kasi, na mission Kasi, ils ont seulement 75 km. Mais pour koma, le Angeles allait mapper, tu peux faire toute la journée, et voire même deux jours. Et biloko moyen il y a exact. Et il y a vraiment difficilement. Et na oyetali mabala. Biso ba Manianga to bala kandenge nini. Avant de côté la mabala papa Kitoko, mais un peu ko expliquer biso ni là hein ba Manianga et tout. Mais moi ba détail moko ya ba Kongo wana ya kokoma ba Manianga yutaki wapi. Bon. Bisonyo se te utaka na Angola.
na Congo dia Ntotila côté ya Mbanza Congo oyo kakawana epai Kimpavita azalaka et biso pe touta kuna bongo de l'autre rive to traverser toke kofanda kuna oyo kakana pesingombe banani biso nyonso toyela na nzela wana. Alors Manyanga, explication comment Manyanga wana pena na yebi malamu mingi te. Na yebi malamu mingi te. Mais seulement je sais que ndenge na lobi ndengo yoka ka église kimbangiste Simon Kimbangu est natif de Manyanga. Auta na Manyanga nde a traversé akei na Nkamba kuna na Bisingombe ndaki kusala église kimbangiste mais origine na ye Manyanga. Et biso na koloba ba Manyanga wana soki oke mingi opusiti kuna na musika okenukokuta limite ezali ya fleuve te ezali kaka mabele ndezo kokabola biso na Congo Brazzaville notamment côté ba Mwanda Nsemi ba MB oyo azalaka na mituka côté na bango wana ba misu baliaka franc congolais ba misusu baliaka franc CFA o bazali awa baki kosala na bango na mabele ya Brazzaville o bazana mabele ya Brazzaville baye kosala epa na biso. Donc ils ont vraiment étendu moko monene do koyoka bankundi ezali epai bazo sala bilanga pona kolesa bana mboka. Donc c'est ça tout ça batia Manyanga. Mais le mot Manyanga, si seulement vous m'aviez accordé le temps, il y en a tout na bambota monto balekinga de bana ba pesa na explication. OK. Toko tosiko na ba mabala. Bon, na mabala biso ba Manyanga to bala kandenge nini. De temps anciens mabala ezalaka cherté. Ezalaka ka mipiku ya baboti ya koko opesi na masanga ya mbila na masanga ya koko oke kopesa na belle famille pe ozumwasi na yo obali. Mais faut batala yo moto zolinga kobala est-ce que oza makasi ya kosala bilanga, oza makasi ya komata na nzeta mbila, oza makasi ya kokata banzete pona survie ya libota na yo. Soki bamoni koza paresseux libala wana famille wana bako refuser yo. Et d'ailleurs avant obala faut informer ba parents na yo et ba parents ba yebi famille nini otobala naka famille nini otobala naka te. Parce que famille mususu c'est na sorcellerie, famille mususu baza ba paresseux, famille mususu bazaka ka ndengwana eza famille eza lignée moko ebotaka batu moko ba débile mental. Alors yo soki koko bale la wana okomema libota wana na kati ya famille na biso. Donc le vieux intervenait pour le mariage. Eza lokola lelote bino boso lobake non to lingane na biso libale eza pona batu mibale na tangu wana ezalaka bongo te. Fo ba muta muntu ba yeba epa yo koko bale la famille wana eza ndenge nini. Voilà, ezalaka bongo. OK. Et ceux qui mutu à commettre acte moko eza mabe la punition banda ko zala ndenge. Bon, ceux qui donc mibeko ezalaka bien que l'état azalaka payana makasi mingi te, mais du moins coutume ezalaka na mibeko nango. Mibeko ezalaka ke yo oza moyibi oyibaka to ozumwasi ya bato to oza muta bakisi oyo ko déranger bien-être ya population bakokanga yo parce que chef azalaka chef ya tribu azali akopesa ordre bakangi yo. Tango bakangi yo ekozala mokolo moko ya dimanche bake batimoli déjà libulu na zando o babana ko benga zando ya nkenge
na zando wana batimuli libulu neti batoilette arabe oyo bato batimulaka eza profond mais eza monene mingi te bakoti oyo na kati avant okota balobi na yo loba olobi wi ngai nazokokota na libulu bazokobomanga parce que bizaleli na ngai eza mabe nayibaka to nazwaka basi ya bato to nasalaka bakisi oyo ezoluka koextermine population donc baza na raison mpo te ngai nakufa ebino botikali bolanda bizaleli na ngai te bakokamata yo bakoti yo na libulu wana okozala tout droit bongo lero oza tout droit eza na nzete moko babanaka kolonela bato komona ngo nsanda batiango songe na motu eza na bato oyo bazalaka bien oyo bayebaka mpenza mosala wana ntango bakoloba maloba balobi motu wana na libanda epai azali loni nzete wana ekoti yo ti bakamati bakundi batie mabele au vu et aussi de tout le monde et ba acte wana et ba ne kokoma rare parce que bayebi que soki nasali yango nakozala réprimer. Voilà comment nos ancêtres vivaient. Par exemple, ok na zamba ok kokuta nyama bato na mutambo yo kamati nyama wana mbala liboso bakebisi yo ya mibale bakebisi yo zo yo kate bakosala yo bongo ozwi mwasi bato libala bakebisi yo zo yo kate bakosala yo bongo oyibaka donc makambo ebele osalaka bakisi parce que ezalaka na basote ya bakisi ebele so balimba boma yo bakamati tonga bachubi okufi babiloko wana ezalaka mingi ou alors alingi bien-être ya famille telle te akamati soki ndenge ni bapanda kosala batie bino na molangi bake kokunda molangi wana kuna musika ya forêt comme milangi ezalaka te na bakalebasi bakundi yango donc ti bokokufa bokotikala kozala heureux te ebiloko wana ezalaka réprimé par les chefs na côté ya Mukimbungu ezalaka mfumu lubabu onga na yebaka na côté ya kasi ezalaka papa moko Françoise papa ya bakaro ezalaka chef komo na ye mwanga voilà bato wana nde babana ko jouer rôle makasi na kati ya bamboka et soki akufi mosusu a remplacer akufi mosusu a remplacer c'était toujours comme voilà. Alors il y a mon famille mosusu na ba école mosusu que pouvoir moko bapesi moi na liboso que efulaye et puis il asunga ba de retour bino bozaka ba pratique wana nayoka masolo na mengai personnellement na viva yango te nayoka que ezalaka na pouvoir moko pour libota ezala heureux ezala puissant babana ko benga ngo donc famille mobimba esali cérémonie et na cérémonie on a balobi bamoni mwana oyo azana maboko pete pe azana motema malamu ya kokaba tokiyende na ba cérémonie wana bakosala alors mwana wana akokoma riche mais tango akokoma riche richesse na ye ezali pona kosunga famille mobimba bazala heureux na likambo nyonso kokoma na famille ye il faut asunga ka famille soki abebisi bikila wana richesse wana pe ekei ezaki na ba retour te genre ceux qui respectent auto ko cadre vie to banana yo ezaki na ba ceux qui respectent ngote mbongo wana ekimi yo e baluki mutu mususu nde mbongo wana ekena mutu mususu mais dire que au perdre bana non au perdre bana te bana na yo bakozala na bango kaka mais tu seras un homme riche. Et ce que bébisi balongoli yango bapesi na mutu mususu oyo
akozala dispo ya kosala mosala wana malamu. Na côté na bino bamanianga mwasi azalaki na position nini na kati ya famille? Bon, na côté na biso bamanianga mwasi comme na batribu nyonso azalaka toujours chosifié. Dans ce sens que ti lelo mutu akolinga kobala basi ebele. Pourquoi? Parce que mwasi azosala bilanga, oyo azosala bilanga, oyo azosala bilanga, e récolte biloko wana ntango ekosalema mobali nde aza mokonzi, n'est-ce pas? Mobali mwasi oyo ntango asali récolte bakokabola biloko, papa azwi oyo aye ya mwasi etikali, oyo ya mwasi eza survie ya libota, mais papa aza na droit ya kozwa biloko na ye ateki mpo na baneveu na ye, parce que aza na libota na ye, aza na bana na ye, mais mpo na ye famille na ye ezali baneveu na ye na ba disons oyo baza na bana oyo bandeko ne ya basi bazokobota, bana oyo azokobota azokomona bango baza mpenza pamba, mais baneveu na ye nde baleki valeur, bana baseur na ye bazokobota bango nde continuité ya famille. Eza lokola lelo te ke ngai nazokose pomone po bana na ngai batanga, po bana na ngai babala, po bana na ngai bazala boye. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Je veux plus viser mes neveux que mes enfants, parce que c'est celle-là ma famille et la continuité de ma famille. Est-il le pratique qu'on a payé? Bon, dans ma village, pratique on est zali, mais biso na ville, pratique on est sila. Tout comme d'abord mes enfants, tel que ngandi nazali awa, je vois d'abord ma femme et mes enfants. Ndenge moko pe baleki nanga, to sala pacte to lobi, mutu na mutu, asa l'effort à promouvoir les bota na ye. Toza na consanguinité, mais toza na moi division ezali que chaque libota ezala na autonomie nango. Mais en cas de problème, biso nyonso to sangisi mbongo, to longoli likambo oyo et biso na kati libota. Tel que maman leki na biso ma sœur a été kokufa. Et c'est cette femme qui a fait que notre famille devienne heureuse aujourd'hui. A été kokufa. Et toute la famille s'est concentrée pour na mama wana avec beaucoup d'honneur. Les bota nanga, les bota baleki nanga, baleki nyonso otozana bango na kati ya famille, il y a la famille élargie et la famille restreinte. Biso nyonso te se focaliser pour na ko honorer mama wana oya sala que famille na biso lelo et comme une famille intellectuelle. Ah, et en cas de problème, genre, moi, c'est là qui n'a pas la mobile, a plus bah bien mon mobile a tika ka famille, boya ka boto là, tout aussi qui a ka moi si la veuve a mais c'est là. Bon, na niveau ya mboka, ce qui moi c'est qu'on fait le mobile, carrément, famille et kangindako. Tant ba ko kangandako, et moi soana ba pesi bikila afanda. Jusqu'à ce que son mari sera enterré et jusqu'à ce que tant moko oye kozala déterminé pour ye azonge la misala azana veuvage akokipe kozipa ye lamba aloba na bato te asola na bato te asolola na bato te akolia me kolia moko ya kobombama akokende kosala ba besoin na ye. Mais mutu oyo akufela ye mutu abanda koconduire ye mpona komema ye epai yake na kosala ba besoin. C'est ça. Ceux qui peut-être qui a respecté ba condition à la société. Ceux qui actuellement la société risque ezali na vie. Oui, ceux qui a respecté te ils na ba inconvénient ekoya. Par exemple. Yepe akoki kokufa. Donc, ils sont obligés à respecter. Mais les lots,
avec les religions qui se multiplient, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, changement nazaki na mboka, changement ebandi pe kokota muke muke. Ebandi kokota muke muke, ce qui reste soki mobali akufeli, donc mobali azwa bana na ye, amema na village natal na ye. Alongwe na village ya mobali na bana na ye, amemi bango na village natal na ye. Mais c'est ce qui est contraire par la biso na Kinshasa. Ngai na koyiko kufa, cette maison va rester pour ma femme et mes enfants. Voilà la différence de nous qui sommes en ville et ceux qui sont au village. Voilà. Et na ba manière que chaque tribu a une particularité na bango ya bilia, biloko kolia. Et pas na bino ba manière ba biloko ni ezaka ya mboka na bino. Bon, biloko ya mboka na biso toliaka repas oyo ezali peza repas officiel ezali bitoto. Repas wana biso toliaka yango na bayombe. Sur le plan alimentation, biso na bayombe toza à peu près na même repas. Toza à peu près na même repas. Bitoto wana balamba kango ndenge nini? En d'autres termes, babengaka yuma. Donc, bozui bosali musaka. Tango bosali musaka, musaka wana etoki na moto, bakamati nguba oyo banika. Batie na kati, bakamati makemba ya mobesu. Batie, bakamati manioko, batokisa, bakati kati yango bakare batie na kati. Soki pe bakozwa mwa ndunda batie, bakamati mbisi ya kokauka, batie na kati, nyonso na kati, babengaka yango 3 pièces. Donc etoki bazokobalola jusqu'à ce que tango kotoka suke koya omozomona peza mwamba wana ezokomatisa ba biloko na likolo ezokotoka pa. Alors maman ameki et puis alongoli nzungu na moto. Soki alongoli nzungu na moto bokolia na lero wana te. Bokozela mwa moke esali ba géographie na likolo wana pate wana esali géographie et bokomona mafuta moko epimi huile d'arachide. Bolongoli mafuta wana et soki bolongoli mafuta wana bokamati nzungu wana bobaloli boye ekosopana te. Wana emonani ke mwasi oyo ayebi kolamba bitoto. Et alors maintenant bakamati babandi kokabola na basani mutu na mutu azokolia. Dans les temps anciens basani ezalaka ya ba cruche ya mabele. Mais lelo avec l'évolution basani ezouta kisasa ezokena bamboka. Alors en dehors de cela tozana mfumbwa. Fumbwa obokome kolia awa. Toliaka yango mingi tozali soso na wandu eza ba petit pois moko boye ebotaka epa na biso kuna me yaka pa wana kisasa soki eza ya mai ezalaka peza kitoko ezaka papa kitoko toliaka pe mbwe papa kitoko loka kombo moko toliaka pe bizangi e madeso pe botaka mingi epa na biso. Okomona nzungu ya munene wana etondi na madeso. Bakotiela mutu na sani na ye. Donc madeso okomona ngwe bele e ozokolia swati na manioko, ozolia swati na kwanga, biso fufu ezalaka pezate. Manioko, kwanga u bambala oya minene wana. Kwanga tozalaka na marke ya kwanga moko babana kobenga kindende. Kindende wana tai nango eza lokola mwana oyo. Kwanga moko kaka bakotokisa na tono soki kwanga wana ebeli basopi elali nango na wana na libanda. Soki pe kobetela mbule beteli kaka wana. Lobi
bokamati kuna bato basimbi koto bato basimbi bokiko tyango na coin moko boye tango eke na coin wana bofongoli makasa ya likolo mutu nyonso aza na besoin kolia eloko na ye ake kaka akati coin akati mwa ndambo ake kolia eloko na ye ekwango wana bokiko sala même 1 à 2 semaines bazalaka kobenga ngo kindende en dehors de cela tozalaka na bakwanga ntolula wana soki balambi yango quelques jours après komi makasi fo kolia yango na nguba bakalinga ou bien na mwamba moko babanda kosala nguba bakalingi bongo batuti yango lisusu na libuka bakamati pilipili oyo ya mike batie na kati mungwa batie batuti epato wana lere kosalema batiango na makasa wana ezalaki koservir mingi na bavoyageur ntango wana babanda koya na mpumbu parce que kisasa ezalaka na nkombo ya kisasa te nkombo nango ezalaka mpumbu après ekokoma leyo na ba 1800 quelque chose là on appelait Kinshasa mpumbu ezalaka kote ya kitambo mais bato babanda kolongwa koya kosala baéchange troc baye na babiloko na bango e bazwi oyo awa basali échange wana babengaka yango troc. Voilà comment il vivait bakoya basomi bazwi bamakayabu mungwa sucre basavon bakenango parce que biso savon ezalaka liboso ezalaka makasa ya paipai ozonika nango elamba mpe ezobimisa fulufulu. Ah bon? Allumette ezalaka ozwi libanga 2 mabanga moko ebana ozala na barivière sorte mabanga wana soki frotte tsan ozwi biloko ekauka wana otie frotte tsan okomona moto epeli. Donc les ancêtres avaient leur originalité okomona moto epeli et ils savaient protéger ces mabanga là. Muto basuye na nyoka ezalaka pe na sorte moko ya libanga oyo bobengaka lelo pierre noire so bakamati bakati nzoloko bazwi libanga wana batie akobenda bavene nyonso epi opiki. Voilà comment il vivait. Makila elekio na nzoto bazalaki na liseke moko wana batie awa na panzi bongo mobange moko oyo azalaki initie na likambo wana azoko benda abendi soki abendi okomona makila na yo eye na munoko na ye abwaki abendi lisusu makila ye na munoko na ye abwaki eye moko ayebi autant de fois akobenda makila wana okomona ba vertige banayi komona esili. Donc bazaka na ba façon na bango ya ko guérir. Il y avait des plantes médicinales et qui guérissaient aussi. Et ce qui est arrivé que moi si abouti ma passe vous m'avez pas un monde de ce qui moi si abouti ma passe bazalaka bana moko sacré alors faut bikila esalema ma passe ndundu bana wana bazalaka na babikila na bango alors faut koyeba kosala bikila na bango po bazonga te ou po moko azonga te. Donc il faut kosalela bango bikila koyembela bango banzembo ainsi de suite. Et bongo oyo akobota na sima mapasa oyo akobota na sima mapasa babana ko benga ye nlandu. Wana pe azalaki na mwa pouvoir et ba mapasa wana soki pe basiliki il faut que bonde la bango na ba rite parce que bazana une certaine puissance. OK. Voilà comment ndenge nini bazala ko considérer ba mapasa ndenge nini ba manai ko considérer ba ndundu ndenge toyoka na ba pays mususu te ke ndundu ba ko tumba ye non biso ndundu azalaki na une certaine puissance qu'on pouvait exploiter tel que na famille na biso tozalaka na ndundu moko kombo na ye papa David ndundu bato bana ko uta na bamboke belé
bakoya na mboka na biso pour kozwa traitement epai na ye. Il soignait traditionnellement. Il soignait traditionnellement et il avait ces miracles à lui. Tant ba pelisi moto makasi okomona ye abini moko akakotine na moto wana e banzembo ezokotoka tango azobinela na kati ya moto ya monene bazokoyembela ye ngonga moko bokomona abimi na ye na moto. Et alors il était un homme sacré, un homme à craindre, un homme à approcher quand il y a un problème, hein? Par exemple, Zolota Bandoto Mabe, il faut que nous tournions parce qu'il fait des miracles. Moi, tout ce qui est mboka na biso, ce qui y a zoko kende, ba memi yete, a commis à quelques distances, au moins moto kawana na sima, et zoko wako kende lisute. Il faut pas que de kobonde la ye, aya komata na moto kapo moto ka et démarrer. Vous comprendrez, il avait quel pouvoir? C'est ça. Ok, merci beaucoup, Papa Kitoko. Je crois que ma manière de lire, surtout vraiment, vu vraiment opportunité, à quoi origine Nabino, place Boruta, et Mboka, Nabaton, Salama, Bambala, et puis tradition, rituel, Salama. Et là, on a omir un peu, on a bagé na rapona moisi azasima ya mobali. Ezalaka na babiloko oyo moisi akoki kolia te. Eza seulement destiné na mobali. Le quoi biloko nini papa? Nzombo par exemple. Moisi akoki kolia te, sinon te mabele ko ya ye molai. E bana ko ya molai. Kasi vous peki si batu nzombo mbisi mboyo ke ama makambo. Quand il y a un problème entre l'homme et la femme, il faut seulement donner raison à l'homme. Quand bien même que l'homme a tort, mais publiquement comme ça, l'homme doit avoir sa raison parce qu'il est homme. Et yo moisi, tant que n'est pas mobile na yo que nous tourne les cambo, tu dois aller au fukami ozoya na kufukama. Oye, au betina no maboko, tata, mwana, azana le cambo boye, le cambo boye. Kinyanga, banyanga, pour le parabonde. Ah, maman c'est quoi yé? Ngai na fari na chaise longue. Tato na zoko me la fin de palme nanga. Tata dia mbunzole le kuzaisa. Alors si on a ligné qu'on répondre yé avant de répondre. Mais pour nous donner cette supériorité nanga, na sali lokola na yo quitté. Après un certain moment na lobi na yé bon loba. Ala bandiko loba. Le kambuya lobi na yo kiangu. En tant qu'homme et sage, ceux qui n'allaient pas répondre, ils allaient répondre. Ceux qui n'allaient pas répondre, na yoki allait à zongi tout en étant à genoux, à zongi kuna. Et je ne dois pas seulement voir une femme, des femmes alors. Alors, dans la zongi, ngai moko na koyeba, tantôt ça peut passer 3, 4 jours ou 5 jours na bengi aye lisusu likambo yo lobaka na nga réponse nango yango. Mais parfois événement que tu sais leki. Mais la femme ne pouvait rien dire. Voilà comment la femme était chosifiée. Donc l'homme était homme. Cette pratique, comment est-ce que vous la trouvez? Est-ce que ça est le moment malade? Il y a non. Faut qu'on bannir yango. Faut qu'on bannir yango. Ngana tere ya kamabana na paroisse Sainte-Thérèse. Zo mona place on a ba commis mariage civil. À peine je venais de parler avec les enfants qui vont se marier bientôt. L'homme et la femme sont des créatures de Dieu. Ils sont égaux. Bien que l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'homme est le maître du foyer, n'est-ce pas? La femme doit être soumise à son mari. Mais la soumission ne veut pas dire que l'homme doit être dictateur, non. La femme est une aide semblable à l'homme. L'homme doit savoir écouter
quand il y a une décision à prendre, l'homme doit soumettre le problème à sa femme et ce que la femme lui dira, parce que les femmes ont leur originalité, les femmes ont une certaine intuition. Quand elle vous dit quelque chose et vous n'obéissez pas, les conséquences seront néfastes. Voilà ce que nous enseignons aujourd'hui. Mais dans les temps, ce n'était pas comme ça. Donc c'était vraiment dur pour la femme. Et l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne doit avoir qu'un seul mari. Ce qui quand on a mobile mususu, ok. Na libulu wana. Donc on est bandé ko qui peut même basi pe bandé ko. Même moi c'est le bala bakangyo na mobile. Ok na libulu wana. Parce que ça moi si ambad. Mais mobile bako ko mona ye, ce n'est pas un problème. Moi ça na droit à kozwa basi ndenga lingi. Seulement à toucher basi mabala te. Po soki abali bangote. Basi wana bako tula. Donc il faut mobile azwata 4-5 femmes. Voilà, comprenez que nous sommes accompagnés du papa Kitoko, un vrai Mounianga, surtout que le bonbon a vraiment tradition, Mounianga. Et je crois que Boza vraiment parce que Nabiso, Nabino, Yekoli, Yoki, les Mounianga, Babandeko se comporter, Babandeko balana, comment est-ce que Babandeko vivre. Papa Kitoko, merci beaucoup pour la invitez-moi un mot de la fin par rapport à l'émission. Je crois que les gens la liposo mais qu'on a la soukate. Et puis moi pensais parce qu'on a vu que le but on a le cola mola qui si la bateau badi babalana. Et puis message moi qu'on a nouveau marié bateau peut bateau a besoin d'un conseil dans le domaine du mariage vous pouvez contacter vous avez votre temps. Bon, je vous accorde 10 minutes. Merci. Rapidement, je voulais plutôt épingler un point que j'ai oublié. Ok, pas de problème. Bisengo pe zalaka. Bambunde zalaka, mbunda ye sengo ezali, mbunda ya bipembe pe ezali. Soki mbunda wana bayoki amuna musika balobi na mboka songolo ebembeza kuna. Ene bembe wana fo babeta minduki. Baso baka minduki wana zobetele pa iboyi. Mbunda wana ezobeta yeze ebembe. Mbunda wana ezobeta eza yesengo. Voilà, bisengo ezalaka, mawape ezalaka et ba orphelin bazalaka ko vivre na place moko va boko. Donc en gare moko basala basi nyonso fo ba kotika biloko na bango ya kolia et ça a aidé les orphelins de vivre paisiblement et d'apprendre des métiers et d'avoir des conseils auprès des vieux. Voilà. Et ce que je peux dire, ezalaki malamu pezate, même akamya malamu pe ezalaki. Na monda lelo, to banir biloko ebele, ngai na ko souhaiter te ke ponga ina kufi, mwasi na nga akene kovanda epai mususu. Mwasi na nga na bana na ngai bazali bana na nga baza makila na nga. Ils doivent demeurer dans leur parcelle. C'est ça ma transcendance. Voilà. Et na sepeli na bino mingi na nyonso auto soluli ce que ben monsieur pour continuer parce que na paroisse na monsieur Sainte Thérèse présentement c'est moi qui suis le responsable de Mabota. Okay. Mabota à l'église catholique signifie bateau baté à Kamabala. Donc les bala moko ko salama na paroisse Sainte Thérèse était soki elekeli epai na ngai te. Mais libala mwasi na mobali fo bolingana bolingo ya solo mobali linga mwasi na yo mwasi linga mobali. Papa Kitoko, j'aimerais que oloba ba conseil wana na kinyanga de sorte que ba découvrir surtout bazar partout ba meka un peu pour se retrouver et puis bote pe na ba manyanga nyo surtout bazotana. Uno ena ndenda kamba en tant que responsable à Mabota ko paroisse Sainte Thérèse, kwela mfunu kwena. Bulu kwela ne dialogue yifutikala, lufiti yambilanga. Voti yambila bandu, yivo vakala nga vamboto. Vokaloti yambilako, mambo mamingi bimbanza mbaza bingi bikuizanga. Lufiti yambila, ebuloti yambila, lufiti zola sana mutakedika.
nkendo bakala zola nkendo ako bochubu zoli langa nito ako nkendo mpe zola bakala diako kadi wana ndambu ya nito ako bakala wana ndambu ya nkendo kende mona ndambu ya bakala dolu feto mazola sana mutakedika von kendo ko te bela ngembe nito ko yibelele mono nkendo mo belele mono bene maladi ya kedi vous comprendrez que mon ya belele madame belele estomac mono belele estomac. Et je vous dirais que vous zola itomene tatamana, il y a une petite ressemblance qui arrive entre l'homme et la femme. Vous verrez bizizi bifana kena fioti. Je vous remercie de tout cœur et je remercie cette émission et je souhaite qu'il y ait continuité dans les jours à venir. Merci maman. Okay, merci. Je vous remercie de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission Bikolo Yambo Cannabis. Voilà, Batobele, vous m'équipez pour comprendre ma manière de Utsawapi, Nengenin Babalanaka, Coutume Nabango. Et je crois que ça fait vraiment plaisir, Nabamania Nagno, surtout Bazap partout dans le monde. J'en profite de cette occasion pour souhaiter un très bon séjour à celui qu'on appelle Willy Mamona. Bon séjour à toi, papa. Et merci également à toute l'équipe d'Eco RDC. Oui, papa. Na pesimbote mingi na bamanianga ya kasi. Okay. Et nazoko rappeler bango que mission kasi ezoko kokisa 100 ans. To ça l'effort to sangana to yeba nini to ko sala pona centenaire ya mission kasi. Et biso bamanianga to zala soudé, to tika kokota na politique. Distraire biso, total la culture na biso. Ok, voilà, merci beaucoup à mon sponsor Yves Nibula, le manager. Merci beaucoup et merci également à toute l'équipe de Mwanamboka General Trading et Zawana vraiment Malobi, aux projets nayo, aux activités. Contactez Mwanamboka General Trading et Zawana vraiment pour la communauté. Et merci également à toi, mon pote Dimitri Bongagna. Merci également à Anto et Mario Strait. Pourquoi pas à celle qu'on appelle Tabou Sadou. Et pourquoi pas à mon boss Jean Thibaut. Bon, merci également à tous mes collaborateurs de IPRDC, mes consoeurs, mes confrères. Et pourquoi pas Top Egui, le coordonnateur, Nancy Kassongo, Clara et les autres, je vous aime beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette très belle émission. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Restez connectés, branchez sur IPRDC, vous ne serez jamais dessus. Merci également à mon père spirituel, le pasteur Isaïe Mukendi, un bananier sorti à Cité de la Grâce. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et merci également à mon papa, Romiel Coco, depuis quelque part. Merci à toi, André Cazette, depuis quelque part. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle le grand A, depuis quelque part également. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur EcoRDC. Bye. Mais moi, j'aimerais aussi remercier mon cardinal. Ok, pas de problème. Je remercie mon cardinal Ambongo. Okay. Je remercie tous les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa. Okay. Et je remercie tous les prêtres qui nous sont chers, qui nous enseignent et qui nous donnent une certaine éducation religieuse. Je vous aime beaucoup. Okay. Et continue cet apostolat. D'accord. Merci également à toutes les femmes de bonheur de l'association de femmes de bonheur. Mon caméraman privé Estabon, hein, voilà. Ok, Estaban, Bonistar. Je remercie également mon épouse qui est à côté de moi, Maman Françoise. Merci beaucoup, Maman Françoise Louindoula. Et pourquoi pas mon fils Abbé Béni Kitoko. Okay. Et tous mes enfants, je les aime beaucoup. Okay. Ce sont les fruits de mes entrailles qui vont me succéder pendant que je suis au chevet de ma vie. Je vois que cette progéniture que j'ai donnée. Bye. J'aime aussi mon petit frère André, tous les autres. Je les aime beaucoup. Naomi et tous les autres, je les aime beaucoup. Okay. Le papa d'André, le papa de Naomi, c'est André. Merci beaucoup à vous. Merci. Maintenant, c'est vraiment confiance. Vous continuez pour me faire un
toyekola toyeba baorigine na biso toyeba bacoutume batradition na biso eza vraiment important mpona biso et puis pourquoi pas mpona bana na biso. Donc voilà, je vous laisse, on se retrouve prochainement, bye bye.